famille Libota en tout cas félicitations à ba maman na ba papa parce que ba consommer film na bango après Rose Waidete. Rose Waidete pour ngai eza parmi ba meilleurs films au Belva Sali. Dans la chrétien. Pas chrétien. Ouais, na chrétien na Sambelara. Et Saint-Esprit lingara place à bien. Saint-Esprit lingara place à bien. Est-ce que le roi Belva Salara na bonzambe azana na bolamu wala. Yango lo moni nga dikamba la gosse na zalaka pembe. Ba benga ngo za hypocrisie, li banda za le mususu na 4 za le mususu. Américain no ebisa lo romoko. Atale to linga mwasi. Pona fasina aider bango. Atale na link to linga mwasi moko bolingi et to landa kana liboso physique. Ah vrai chéri hein. Et américain. Et bon moté. Parce que bizalé le mwasi to yo ko bongo le to fa nango hein. Na bité ba cameraman bona sibaso na lo ba yango. On avance bien. Hein? Ate alobi mabe ta ça la raison. Batu neti ba deux fois na ba ça mona ba deux fois na photo tali na sima o mona ninga fungwa. Deux fois la sima. Tala na sima chemise o mona. O kopo mona oloba Ani sima chemise zani. O mona batu neti ba o mona neti batu neti ba o nani. Ba de carré kutute o ya Kongo lisiba o. Le kechu. Neti mundeti le kechu oye kuna na restaurant kuna lelo yazo yamba ba restaurant ya belle vie kuna ko aye ba peso biloko lie ba peso mo akaro oli ozoke ye kaka mutu lelo akomi ko ya ko yamba ba essence neti ba mura ba essence neti ba ya gola po oya ko ba ko diminuer mutu za na niveau na bango ba essence to ya raskona na sima na epoto mona biso to mona kadana ba Saint-Esprit donc ba mona ka hypocrisie ngo le ba kuta na kato bité soki wapi ba kuta na ba belbi oya ke no sala bango ba hypocrisie ngo bango le roi ba yebi ba garder bandi na bango biso ko to mona ngo te ba tinga biso pe to vandi pe mena belbi on ba makambo wala kino papa Serge oza acteur munene fona pesa 300 na film oza acteur munene fona pesa 350 na film mais siko nde to sola na yo film wala tout ça là ce qui est vidé semaine na ko to beta tout film mususu donc so ba pesa ko 300 to ko mina 600 le se to beta 4 films donc ko ba 1200 ba 1500 ba bilongo ba ndengwa mo te ka ko longola pauvreté yango no moni ba papa Serge tant ba le grand ba mission na bango ba lobara ce qui le to pesa merci non pesa merci pas belle so moni le là on pesa merci a pesa merci pas belle papa passer à patron le kutan ndengwa na invité sur le côté ça la bango ndengeni le kuta na nengo sakana te moni système ya TV za radio te mve mputa bandango eza na pe na biso zakari TV za radio te bango baza makasi na ko filmer makasi na ko copier ko enregistrer nengo mona bango wala voice père voice audio ayi nango na TV te américain ayo lo makambo na télévision mais ya bombi yango pe ko lo bona muno. Non, ma preuve est ma bombe après. Aina malo ba yemo. Lukuta ndongo zo mona wana ba kosa ka ndenge ba opema. Lo. Ozo kopwa lukuta na ebisi yo ba za lukuta moko kozwa idete. Tabu za na nzela ne boy na bianka ba tukutu lenso ba kuta na. Ata kutu ya kokuleka na taboy. Rien. Kutu ya koleka na kutu boy ba place mine bo vanda ka biso to yakati. Le temps on a des tueurs, il faut la qui ça n'a pas preuve pour tu vas comprendre plein que toi bien comme motalo baki. Mais tant on a na voix na peu comprendre que ça ils a bien ka. Mais tant au suko ya zo globo mo kana monoko baza na téléphone on a sur place. Pour avanti ya na plateau wala az ba benga na kina moto ya zo oyo ko yambaye. Pour zo ba précision place ba okutana na nde ba retourner za na téléphone wana ba ko bimisa ngote. C'est ka okosa. Akosa. Dokuta. Tout ça artiste. Artiste comédien. Bango nyonso na ba musicien na bango nyonso. Un artiste ba yeba bango to comparer bango na ba fait. Vous comprenez? Na ba fait. Belva salara 4 films na mo. 4. Nyonso Koti et puis nyonso Cécile. Moi na la to Koti na film asika. 4. Mais si la robe tapé 2 mois tourna raneti. Oh. Aussi à Kosite ya gola awawa a fingi batu na ba télévision ya YouTuber alongoli ba bilamba a fingi batu na ba télévision alongoli ba bilamba
aloba ba insonité o écoute procureur yé moko pour ko sambisi te talika babi o to ko sambisi te pour qu'il makala ake makala après combien de jours babi misi siko yé moko zo charge na bango oyo yo fingi Bellevue boy to kuteno na nzela Bellevue beti yo pena na 12h yo yambié alika Bellevue kutu lesbienne na 15h aye palanga na yambié kutu yebite kutu Bellevue ndoko wela mobali na kovo abosani ke na 12h auto benga Bellevue lesbienne na 15h akalobi awolela mobali il y a moko bandoza ko se sentir gêné et puis Bellevue ko vendre na été parce que mutu asa na facilité ya ko loba mabeto ya ko finga mutu boko vendre na pe bona Bellevue ba cadre beli ba yaka o sale likamo moko bo mo pa longoli mauvais bord parce que ça na makila bo va na mère et puis ya ko finga assez déchaîné ko finga ozo comprendre ko finga parce que ça na makila ouais akepla na ngamba ba kuit pesa ba finga nga zo biso eloko moko lelo mutu moko ko longwa jamais na ngamba ba kuita finga ka bato akoya na ngamba Bellevue zate mais bato ba ko longwa kuna te ya bo akoya te parce que ako se retrouver te ako se retrouver te parce que éducation na de base za pourri ako koya ko vendre place bato maile bazate na sala ka pe ba film ba place mususu atangi pe ba komba bato ya sela ba film et ce qu'on comprend atangi pe ba kombo ya bato ya sela ba film mais alobi soki pas Bellevue pourquoi merci pas Bellevue parce que pas Bellevue soki Bellevue sala son film nga na tourna attendre 90 film bongo 10 jours c'est ka tourna te non c'est à dire que azana o tourna o pas tourna te oui mais et sala yete ke akoma ko yina Bellevue pour Bellevue na 10 film na benga kete parce qu'il a tout simplement compris que na film oyo rôle na ngai ezate Bellevue azalaka yokana ibisa lelo américain so na chance ya bamutu aloba no makambo te na ko expliquer solo la ko Bellevue azalaka na groupe ya théâtre te bo ba na bela wana te Bellevue azalaka na groupe ya théâtre te moni bela edaka bana betike aidaka ba vieillard mais tant on a yaki na molema to sala émission moto ebisi batuke tant so zaka na poso ide bana betike wana ba vieillard wana ozaka na moyen te le soza musika moyen ya ko contribuer pour na ko aider bango isa meilleure façon isa côté la film Bellevue parce que ko aider ba quoi orphelin et ba veuve ba vieillard on bien dans la sens cinématique un peu ko je m'explique o aider même ba famille na mususu bazalaka o Bellevue pa bengaka ba retourner ba film na la famille Libota nani famille Bota ko tout pour famille Bota za biso alongwaki na bela production ono kuna ba booster biso te ngana moyengi ne tini te na na tako to masone te po ba yebi epebe alo balobi alo babi moi c'était mobile ata moko mobali wana pe ça gona non alo ba dete ya mwasa obi kuna ba te ya mwasi ndi mtalobaki ya mwasa obi kuna ba booster biso te yo so ba booster est-ce que Bellevue fa booster to pour Bellevue pas pesa opportunité ndenge o ni Bellevue do tinda bango ba fing solo exacté mais ya moko na bango pelo ba ke ezali ka soka le ka fingi na retourner tango zonga zo $100 zo lukuta soka bengi américain na film moko peso $200 na film ane landa peso 200 na film ane landa peso 200 na film ane landa peso 200 4 fois ça le combien $800 est-ce que au foot na route ça doit organiser au s'investir un peu est-ce que au foot mina pas la bana te au foot mina pas la bana au golia vous comprenez donc c'est-à-dire que à longo la pauvreté na monde du cinéma congolais bien c'est na nga babi ge dikambala nenga za boy a tout abordé partout donc nazala na nga muta mutute mon protéger la famille Bota non ma famille Bota siko nazala ngona makila
siko finga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. On va commencer cette émission avec ce vieux proverbe qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même et c'est par amour que nous démarrons à cette émission pour vous informer sur Jemima Ibele Télévision également sur Canal 1 avec Goss Dikambala. De partout vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous tous et merci à vous tous infiniment de nous choisir à nouveau pour vous informer avec les vôtres américains Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et merci infiniment à vous tous de toutes vos situations, interactions, questions, de bien pouvoir comprendre la manière dont vous voulez que nous soyons. En tout cas, ravi de savoir que dans Famille Libota, également sur Belleville Télévision, il y a vraiment une très grande évolution pour parler vraiment des actualités de ces côtés. Également, on touchera aussi d'autres actualités concernant aussi la globalité de la culture congolaise ou l'art dramatique ou le cinéma. C'est pour nous un grand plaisir déjà de parler sur ces thématiques également. J'ai dit un grand merci à celui qui m'accorde le souffle de vie, également la bonne santé. J'ai dit un grand merci à Seigneur Jésus-Christ Nazareth. En tout cas, un grand merci aussi à toute ma famille Ngoma qui m'accompagne du jour au lendemain. En tout cas, je suis ravi de savoir que Jonathan Ngoma aussi est parti. Et surtout, mon petit frère Mardoché Ngoma, futur ingénieur, en tout cas, big up à toi. Surtout, un grand merci à mon papa, Pasteur Eli Paka Ngoma, le défenseur de tous les opprimés. Ravi de faire aussi un grand câlin à celle-là qui m'accorde en tout cas cet espace, de bien pouvoir faire ce beau travail ou ce bon travail que vous appréciez du jour au lendemain. Jemima Ibele, gros bébé de la presse, et un grand merci aussi à mon ami frère Louange Kassi Donjazi depuis les États-Unis. Et je suis déjà sur ce très beau plateau avec Goss Dikambala aujourd'hui comme invité spécial. C'est depuis un temps sur ce canal Jemima Ibele Télévision, on lui reçoit plus et c'est pour nous un grand honneur de l'avoir encore pour en parler un peu sur les actualités. Comprenez un peu, la santé n'est pas bonne. Goss Dikambala Kouloutou, je suis avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour américain. Afin. Afin, tout le monde a dit, il a dit que santé dérange qui. Comme on a besoin vraiment un grand plaisir pour moi. Et on a qui santé dérange qui succoué malgré aux zones pénales zalaraté. Mais c'est bon déjà gloire à Dieu. Il y a mon qui bandi musala parce que le boulot il y en a balbageza papa za maman. Donc c'est santé ça bien été dérangé tu auras passé. Surtout. Voilà. Ça va, bah on fait un ramouké, mais la qui baron qui n'a rien mené les calamines. On l'a qui? N'a rien mené les nets Jemima calamine. On va faire des filles. On a fait des filles qui ont été amenées. Ouais, n'a rien mené les calamines. Alors, Boni déjà évolution à la chaîne en tout cas, ça évolue déjà à côté d'un peu. Ouais. Canal 1. Malembe Canal 1, Nangola Nzambe, toujours soutien à. Il y a maman, il y a papa, famille Libota Bazali, et puis il y a rappé Moutaba Missien. Et donc voilà, Warrior Batalaka, Spiritas Batalaka, Golo Batalaka. Et donc en tout cas, il y a bien un passeport rouge, pas Fali, pas Ferré. Pas Watanabe, pas Bregaz, la côte Taralanga, sans bien c'est, Naralanga, Babi, Dikambala, Nengazaboy, à tout aborder partout. Dans Nazan, la Langa Moutamutute. Mon protégé a une famille Libota. Dans ma famille Libota, c'est quoi Nazan, on a maquillé. Tara Dikambala, Dadia Koufa Tigangawana, au Gendo. Vem Datiga, Tigangawana, au Gendo. Son nom d'Adi Dikambala. Aux places au Kendete. Et puis, un Nazar chrétien. Chrétien. Un chrétien à Sambelara. Et Saint-Esprit Lingara place à bien. Saint-Esprit il a place à bien. Est-ce que le roi Belleville Zalara Nabonzambe Azana Nabola Moala Yango Moninga di Kambala Goss Nazalara Pembe. Benga ngoza hypocrisie, li banda zelo mususu na kati zelo mususu. Américain no ebisa lo romoro. Atale to linga mwasi. Pona fasida ede bango. Atale na link to linga mwasi moko bolingi et to landa kana liboso physique. Ah vrai chéri hein. Et américain. Et bon côté. Parce que bizarre les moi si tu as bon les tout faire nango hein. N'habite baga caméraman bon la situation dans le voyage. On avance bien. Donc tant to linga chéri, l'homme se total la déjà physique. Très bien. Donc bizarre les na bango te roye bango après. Vous comprendre. Et donc c'est comme ça les maramno c'est ça là. C'est-à-dire que vous-même maman Belleville abattre la banda na wana. Au commis. Le roi bon va le dire que ça hypocrisie. Le roi tu hypocrisie tout le monde en ngoté. Tout le monde a rabola moya la xarabiso tout le monde a wana.
batika to lula ga epona yango. Très bien. Bon mais bon to nimi hypocrisie na yiwana. Lokwa siko sala ngo pa na bisote. To mona mutea mabango ye sala ngo chez bisote. Biso siko to lingara na ninga laksa biso ya za bien. Merci. Yango moni biso siko lokwa to sambela ka to ya siko na simana epo to mona biso to mona ka na ba Saint Esprit. Lokwa ba mona ka hypocrisie ngo le ba kuta na ka to bite soki wapi ba kuta na ba belbi. O ya kendo sala bango ba hypocrisie ngo bango lokwa ba yebi ba garder bandi na bango. Biso lokwa to mona ngo te. Merci beaucoup, Kouloutou. En tout cas, on peut avancer. Ouais. Et tu flashes à mon film, mais à coup, ceux qui disent Rosala, ils très bien. Ouais, moi, Nalingara, Koulubakande na batuma trop. Nalingara batuma trop. Que, mais à coup, pas. Et ça filme Oyo et Banda Kempela par rapport à Nepson Stoyebi. Mais à couple bande qui moi là parce que tant où y a un côté en ligne congé hôtel aussi là partout dans le monde bana bazonga ba classe vous comprenez ba misal les zongaki biso tout ça qui crée d'alarme famille libot en tout cas félicitations là ba maman là ba papa parce que ba consommer film là bango après rose wa idété pour ngai eza parmi ba meilleurs films au Belvasal. Parmi ma meilleure film. Oui, parmi ma meilleure film. Avant cité, avant quoi si comme quoi on a comprendre bi nebi somo to yebi. Nebi te ko yeba évolution à moment be film les arandé nini. Te mais bela zarada so ka betelo ko na ye, ne so betongo lelo tibo ko malobi muta ko so te père. Au moins da ba 100 000 vies. Très bien. Et au moins ba 100 000 vies pena. Mais à coup parler que Koti, on a battu ba congé silagi, il fallait qu'on a ma classe moi même na kisasa a père na ebisa on a consulté ba bazana poto ba futela bana ba chikia ce mère no mo la ka ko la na ba mikolo uja ba kia ba classe en tout cas ozela a ebiso pena te mo na ba classe ndenge zongi na nembe ba kisasa kuna ba classe zongi tout ça vous comprenez donc il était ndenge ndé ba kuna ba ko pesa ba mère ba ba charge ndé ba ko la ba ko pesa ba mère ba charge boya mo la ba message yi butute. Alors c'est maman famille botala na émission danger biso ce que tu peux savoir ba charge journée parce que tu es bonne to lukara là tu bin la rezaka passe vous comprenez alors tant biso to ça qui be mission tu me ko senga bango et puis il va comprendre que pour moni bela pour to nazo nga mosima moni bela edaka bana betike aidaka ba vieillard tant nga na yaki na molema to sala émission moto ebisi batuke tant so zaka na poso ide bana betike wana ba vieillard wana ozaka na moyen te le chose musika moyen no ya ko contribuer pour na ko aider bango isa meilleure façon isa ko tala film belle vie parce que ko aider ba quoi orphelin et ba veuve ba vieillard on le bien dans la sens cinématique un peu ko je m'explique o aider même ba famille no mususu bazalaka o belle vie pas bengaka ba retourner ba film na je m'explique monitango o tala film wana ne logo ekota na chaîne belle. Parce que tant que le récolte na chaîne naie et permettre à kokabola mukiwala na bana betike ndenge to monaki car la wana ndoko mona ndenge kende ko sala badon na école maman Kalunga car na bala wana ndo mona ga olongo la pauvreté na monde du cinéma congolais la pauvreté na monde du cinéma congolais je m'explique le cinéma congolais a la pauvreté oui ba la pauvreté makasi na ba producteur ba otonga ba étage ba opeso $80 $30 $40 pour ça les 5 6 tableaux mais Belville na makambo ya kopesa na mois moko apesi autant muso $1500 pour tourner les 4 films 1500 je m'explique mamba solo na oyebisa yo américain na expliquer yango na détail Belville betara 4 films na mois soka bengi américain na film moko apesi $200 na film ane landa peso 200 na film ane landa peso 200 na film ane landa peso 200 4 fois ça le combien $800 est-ce que au foot na goûté ça doit organiser au s'investir un peu est-ce que au foot mina pas la bana té au foot mina pas la bana au golia vous comprenez c'est-à-dire que à longo la pauvreté na monde du cinéma congolais très bien quelque part poto ni mayango. Parce que si on a bien 1500, on a tiré à 200 pamba. On a tiré à 200 pamba. Parce que exemple, moi, il y a 200 pamba. Mais je t'explique qu'il y a un bateau $300, bateau $400 par rapport au cas il y a Kibumutunayo.
Par rapport au rôle, par rapport à voilà. Voilà, américain. Donc c'est-à-dire que aye ko longola makambo ezala kité na cinéma congolais. Bango moko ba mu na oloba. Mutu net Major Bisadi na nenga mabete. Major Bisadi. Soki l'air ando ça ba filmer na. Yo za circa ando pesa mutu $300. Non. Bah combien? Ako pesa pe $80. Parce que ba air wana pe ba YouTube ezala kité. Mais n'a pas quand même $80 qui moins belé ton té. Ou bien car mauvaise foi, écoutez, non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que yo étant que quinoa, tant on va une kin, nano sala et cop moko te ba futa $100. Exemple. Parce que mutu moko aye ka bo albino bon na tio na casting nanga na opesa yo $120. Au moins on est belé. C'est étrange. Au moins on est belé. Parce que les gens qui va qui ça awa. Écoute, tu aimes tu payes ça ramon en contribution pour filmer les gars na TV. Na antenne A ou rago tu ni. Ah oui, bon à casser ni. Vous comprenez? Mais si comme mutu moko outimi qu'il y a lobby bon na bengi yo ya ko tourner film nanga na opesa yo $100. Au moins on est belé. Au lieu yo bimisa nengo bimisa rapport na ko sangisa contribuer mais yo ce qu'on débat opesa pour yo tourner. Au moins on c'est bon. Or, si quand on y a un peso $100, mais il a raquette qui filme, à côté ici, bah mon oyo sur na tangi montant comme c'est un danger. Pour ceux qui ont CD moro, on te comme on a $5 à pamba. Sur à te 100 000 exemplaires à côté à combien? Au côté passe. Vous comprenez? Comme Belvis quoi hier qu'on l'a pas marqué moi là. Que non, papa Serge, je suis acteur à mon nene, faut na payer ça 300 na film. Aux acteurs à mon nene, faut na payer ça 350 na film. Mais si qu'on est au sur la na yo film voilà. Tout ça, là, ce qui est vidé, semaine, on a trouvé tout film musus. Donc, ça va passer à 300, ça va comme 600. Le seul trouvé à 4 films, donc, on a 1200, 1500, ça va bien au moins 22 mois. Moi, je suis la pauvreté. Il y a un moment, papa Serge, je vais aller à mission, ce qui est là, tu peux ça merci. Non, on peut ça merci, pas belle vie. Ce qui est là, on peut ça merci. On peut ça merci, pas belle vie. Papa. Passez à patron. Ok. Vous comprenez? Mamilo, Azaki na groupe Simbati. Mais l'émission Moral les gars dernièrement lobby ceux qui ont fait ça merci et pas Belvi. Parce que histoire bango pourquoi? Ah un groupe Simba. Mais on remercie plus Belvi. Parce que Belvi a fait ça bango opportunité. Parce que là ça va tout chaque jour. L'opportunité est ça et là il y a pas aventurité. Ndé na mona gya tente moko bo alongo yo kuna ba booster bisote et ba booster neni. Tente moko alongo ki wana na famille Bota. Nani famille bota ko tout pour famille bota za biso alongwa ki na bela production ono kuna ba booster biso te ngana moyengi neti te na na tako to da masone te po ba yebi epebe alo balobi alo babi moi c'était mobile ata moko mobile wana pe ça gona non alo ba neti ya moi sabi kuna ba te ya moi sinde mtalobaki ya moi sabi kuna ba booster biso te yo so ba booster est-ce que Belvi fa booster to pour Belvi pas cette opportunité il faut aussi démarquer yo moko. Mais combattre ma peu trop mon peu bien te à kulutu. Tiens, mais toi sur la pembe, t'es toi sur la pembe. T'es toi sur la pembe. Mutu a fait ça. T'es comme le coup tu n'as évité on la prochaine chambre t'as fait ça comme là. Mutu a fait ça déjà opportunité. Ouais, Mutu a fait ça déjà opportunité. Il y a les 4 films dans moi. Si ko so yebi no retourner te bat bo yeboté. Jusqu'au fois ça ndetini. Mais on dirait pas déplorer peu moins trop ceux qui n'ont pas quelqu'un qui a Moutouana. On dirait pas déplorer moins trop, on dirait bah film et moi est-ce que tu sais qu'il y a moins de films 4 films et la nani et tout ça et on peut ça un peu bas qui m'a musique et maman Belvi dirait. Écoutez Belvi est un professionnel. Papa nangai musala ya filmer ezalaka scénario. Vous comprenez? Elingi kolobate ke lokwa yo tourna na biso soki na scénario wana ba omona pena ki no rôle na yo ezate pour ba créer le ka rôle mais to bebisat. Yonde faut comprendre na bien ngana yamba Serge Patron pasteur patron na émission nanga alobi nanga na sala ka pe ba film ba place mususu atangi pe ba komba ba to esela ba film. Et ce qu'on comprend atangi pe ba komba ba to esela ba film. Mais alors, ceux qui pas belle, pourquoi merci pas Belvi parce que pas Belvi ceux qui Belvi ça là son film. On a tourné atteint 90 films. Bon on dit Joana, c'est qu'à tourner. Non, c'est à dire que Azana a tourné ou pas tourné. Oui, mais et ça là était que
akoma koyina Belleville pour Belleville na 10 films na benga kete parce qu'il a tout simplement compris que na film oyo rôle na ngai ezate na vanda na zela mukolo oya kokoma susu film eza na rôle na nga na akobenga nga na tourner sans problème et pas zeli bato ba tourner bato ba sali ba scénario ndeti ba chèque exemple ba Pierrot exemple a sali scénario na moko bo na chaîne na ya Monique pour pasteur patron na jouer rôle wana akena loko jouer kuna place au rôle na ye ezali mais pourquoi bato ndeti ba yibutu ba essentiel ndeti ba yibutu ba essentiel ndeti ba yibutu pourquoi bango ba koyi kozala na motema ba papa Serge T po ba tiote yozo mona attends biso tozana bana biso tozana ba famille yo lika ndo zoka ba 800 na batu mususte po ba rôle ya yibutu ba ça combien na kisasa ah mais base na pas base c'est comme bela za base na ngai Belleville azalaka yoka na ibisa o lelo américain so na chance ya ba mutu alo ba no marambo te na restiquer solo la ko Belleville azalaka na groupe ya théâtre T bo ba na bela wana T Belleville azalaka na groupe ya théâtre T so na ngina zonga na ngona lingala ya bientôt lo ba Belleville salaka banzonzing azo produire ba film na ye mais azana groupe te batangela biso kombo ya groupe Belleville o lo ba ke Belleville répétera na biso donc ba voulait l'entendre benga par rapport ya oui par rapport ya idée ya film yo ko ina Belleville ndenge nini po atio na casting te yo ko ina ndenge nini parce que ye azaka na groupe te est-ce que yo oza moto ozaka na groupe Belleville ko Belleville ko to moto libanda po achaye acheyote po yo ndo lo bagene te biso to souffrira na ye toujours répéter mais komi ba musicien kutu bazala kutu omona a répéter na ba musicien mais komi ga moni ke loko fo ba beta ngo foka maika munani afuti pe mbongo maika beta ngo mazana guitariste ozo comprendre azana guitariste azana drummer amoni ke pourquoi faire ego la dynastie bengi ba papi kakol est-ce que Nicolas ebo beta te oui, bien, mais par rapport à Nemambo, comment qu'on est non qu'on fasse ça. Voilà. Vous comprenez? Pali pour pas bien ba betele libanda kuna disque pe ba betele libanda bazana ba bon baza. Surtout album international hein. Héritier watana ba otubeta concert otomona Bercy bwana na animation. Abouakit, au sentir que Bercy abouaki. Très bien. Bazana azala besoin ba port ya batutu. Vous comprenez? Donc c'est un casting ba chiote ibutu vanda te toi luka place au monique bazan casting na yo so ba bingo ko tourner na tanda ba ibutu so monique ba bengi pa Belleville au vandi au zeli mukolo casting et ça la ma tourner ba bengi yo tourner mais so moni muta ko moya ko finga la ba télévision c'est qu'on so comprendre mon mozo ça la tête mais les mêmes batouana bazo défiler trop ba senga ba pardon na bangwana ils ont interprété que il y a une main noire batbano tinda bango donc c'est à dire que ba dévoiler bango lobby ndenge salama na éviter par rapport à menorande ba projeter déjà moi muke ko penser ni déjà ba lo ba bongo parce que ba carrière na ba salama après ba carrière na ba comme un mois ko finga ba ndeko mususu après ko finga mo senga pardon et puis il y a une main noire moi dans la sima on a des ba solo là bande la question na bien non bi boy les mêmes batono tangi wana pour ngana tanga komote no mone mapa na yo parce que na landa bango et de temps à l'autre parce que bano travailler na maman Belleville à un moment donné et ba comment pe nous ramo communicateur et après dans la communication lolo ba comme vendre ba senga ba pardon après ko senga pardon et bato ngam mususu bazo ko interpréter que il y a une énorme de l'osa que ba finga alors on a évité au quoi analyser neni parce que fingi déjà famille bota mobimba. Écoutez, au moni nangamba bela longolisa biso ba émission. Oui. Belleville longolisa biso ba émission. Abengi opena habité mon émission na bongo te ofingi. Belleville ngamba mbofinga te. Moi ce ko kwa Belleville ngamba mbofinga te. Bato sko ba yaka na makantia ko finga. Abotama akola ningo na éducation wana amona koko supporter te amona ke na kaka. Yemo ko mona ga longwa ke na ngambo sko ba kuit pesa ba finga. Akena ngamba baba kuiti pesa bafingaka. Ouais, akepla ngamba baba kuiti pesa bafingaka. Ngazo biso eloko moko lelo. Mutu moko ko longwa jamais ngamba baba kuiti afingaka bato. Akoya na ngamba Belleville zate. Mais bato ba longwa kuna te ya bo. Akoya te parce que ako se retrouver te. Ako se retrouver te parce que éducation na de base za pourri. Ako koya ko vendre place bato maile bazate.
il est mort bandoza ko se sentir gêné et puis Belleville ko vendre na été parce que mutu ça na facilité ko loba mabeto ko finga mutu boko vendre na pe bona Belleville ba cadre beli bayaka o sale likamu moko bo moi pas longoli mauvais bord parce que ça na makila bon va na mère et puis ya ko finga à se déchaîner ko finga ozo comprendre a ko finga parce que ça na makila o tout est par hasard boya baluki pas finga lo moko bo beto bakamwe les cani. Vous comprenez? Donc, bango kuna na ngambo wana so otali la plupart au monde que ce sont les insensés bato baza ba insensés kande bato bazo kende kuna. Bato ka ba milika ko finga kande ba okende kuna. Biso ba dikamba la auto mesala ko finga te otika la mona ngati. To uti na Belleville loin to zakana tilelo. Ba mole mo mona to na betelo lisolo mole mana belo rondi mate. Ba uti ne loin tilelo ne la. Dans la famille, hein? Famille, donc on est là parce que biso naie, tous dans la même éducation. Vous comprenez? Donc éducation na biso naie za nenge moko donc mutu finga mutu. Pembe na Belleville azate donc Belleville tinna mutu te. Que fing ngai na 6e année ya chaîne Belleville bengi nga pembe na bisinga lobi. Cousin, monika ndongo finga te. Booster ka film. Kofinga mutute putana biso na posa makamana te totika bango ndingo. Wa mère mutabengi. Boye face à face na téléphone te. Boye. Abenga bla pemela biso ngambi cousin kofinga mutute po to na ngo posa te. Vous comprenez? Bana nzambe ba finga raté. Ke na ngo ka bongo. Betaka lisolo film. Star ezanga. To na ngala biso ke betaka lisolo film. Ay ba star ezanga. Abika betaka lisolo film et puis to beti lisolo film. To biso to na biso ba tona te menu ngo ya nini bango batu bazolonga ba okende baya ko lobaka kasi to baya na ba audio to ba video ba la tsandenge o nini Belleville to tinda bango ba fing esolo ezate mais ya moko na bango pelo ba ke ezalika soka le ka fingi na retourner tango zonga zo $100 zo boye lukuta ne bazona Belleville za kana net nga banda to sala ki fête wana 6e anniversaire na moni sou Belleville nomte. Parce que ça na tantôt na voyage à côté ça les ba film nae ngaza na émission tant on a revendre na pas pesa ba mbo ezala raté très bien ba ela ba mmo côté ba ba poche yemo Belleville je mettre côté ba ba poche oh abo siko ko abala za kasi ba video ngo ya pesa ba mbo on ko mamo azego kasi bon siko yo solo ba makambo mukolo ntoto yemo ka yebite jour apeke mbo donc c'est ka pesa ba mbo ngo côté ba poche yemo aso yeba te na la même ta pesinga na éviter te yesu ko muto opeso balanga ngonda zeba te ko peso bala pesinga ba pesinga sa portail ça portail ba ko peso bambo américain ba megala ko tuna to ba so sala mambo lukuta na émission na ebité mutu soki alongo na famille bota komi na ngamba ba bouri qui na ebité pourquoi l'or alboso ba jouera o ba adaptera facilement eza lukuta na ebité pourquoi. Voilà, merci beaucoup Kouloutou. Et tout avancé, bientôt peut-être qu'il n'a pas chité n'habité. Ndegonayo Marina là-bas, les cas qui récemment dans l'émission, à propos de la qui tout na bon ba réponse tout bien émission les cas qui bande qui nous souk en intégralité dans le bandi parce qu'ils allaient un peu interpréter là-bas de différentes façons. Non, mais écoutez, elle a tout dit. Alobaki makambu oyoyo ya solo. Vous comprenez? Le mec qui m'a comme oya solo. Seulement que na linga opposer une question na détail pour na détailler point sur point et ça la mieux pour que bato bato la va comprendre makambo na lo ka ba makambo solo. Parce que ceux qui tobi to bon, les émissions na yo détailler nga na expliquer. Comprenez quand même hein, babina détaillé pour to qui ne malembe. Et surtout qu'il y a un point par rapport d'abord tout bêta masolo parce que côté choqué bah tout le monde bon tellement plutôt qu'il y a des thèmes alors que musique justement dans aura tellement point mon corps parce que déranger moi tébélé abi que ceux qui nous finga ngana dans télé ou bien tout ça là bah changement dans télé surtout kutani bo na bêta et comme ça là exemple il y a ndeko moko ya journaliste bêta kana makamo les kaka et une interprétation moi belé na habité déranger bah tu yo ko lobani mais est-ce que kosi est-ce que kosi te ya gola awawa a fingi batu na ba télévision ya YouTube alongoli ba bilamba a fingi batu na ba télévision alongoli ba bilamba
aloba ba insonnité o écoute procureur yé moko pour ko sambisi te talika babi o to ko sambisi te fois kinde makala ake makala après combien de jours babi misi très bien siko yé moko zo charge na bango oyo yo fingi Belleville boy to kuteno na nzela Belleville beti yo pena te nanga mabete yo ko manengo po sensible que non te ba corger ngai tala na on peut exemple sur l'état aya na sima mais déjà coup si a ça la raison a ça la raison ça moi na roya na télévision boazo lo makambo lo kutana komba moto oyo lobi makambo yo mozo ba ozo ko bebisa dignité moto oyebi ke mabona lo beza lokuta so ka kuteno fois beta yo eza mabete yo encourager oui parce que ta soka fundi yo omoni soka fundi yo so côté cacho Babia beta nani ye abundela wapi te ba yebi makambo oloba ba yebi makambo zoloba omoni ça qu'on a détail pourquoi parce que Batoussou va au je vais choquer les gens. Batoussou va au si, Batoussou va au cantandet, dans le bâté, à l'objet, mais t'as ça la raison. Batounet, des fois, on a ça, on a des fois, on a faut tellement la ciment au monde, on a fumé. Des fois, la ciment. T'as la ciment chemise au monde. Au comprend mon olo, c'est ma chemise, au monde, a Batounet, au monde, a net, Batounet, oh, nani. Des carrés pour tout oya Congo lisiba le kechu ndeti mundeti le kechu oye kuna na restaurant kuna lelo yazo yamba ba restaurant ya Belleville kuna ko aye ba pesio biloko lie ba peso mo akaro oli ozoke ye kaka mutu lelo akomi goya ko yamba ba isonse ndeti ba mura ba isonse ndeti ba ya gola po oya ko ba ko diminuer mutu za na niveau na bango ba isonse OK. Oye, aux 45, 50, 60 minutes pour yamba muto n'engona pour apinga Belleville yo sepel. Yangona on dit mieux défi à Marina là-bas. Suko n'engezana la pas oye bo abetio pour comprendre na plan que tene na saboye malasi malaroya na ba bêtise pour boye bige. Bala bala ba mbongote. Ay bige so na fingi na tumboli. Soki ba fundinga na l'état te so ba kanginga bato yo ba lingo ba tindaka ndeti sila lo kwa tindaka bango. Nenga ayaka kolubaka ke merci na boulot bo sala ya kufingela ka Belleville akoya ba mbongo ya zana ngwa moke wana yena ba relation ni ndambo zana ngo akoluka ndeni osapo wa bimisayo ozo comprendre ngamo si na mona letina moko siliki abisa soda mutu na kolongola ki letina to beteni no makofi po bige na makamba ki soda et simbalamti ozo comprendre aza vraiment na raison makambu tune so makambu to alobaki wana zana likambo akosite et puis bango ba yebi na kati ya makambo wana alobaki pourquoi bato bafingaka Belleville expliquaka ngo clair mais bato na ebele nyonso baza na bakoka kosupporte succès bela te ebele baza wana bakoka kosupporte succès Belleville te ebele baza na bakoka kosupporte nini ya Belleville te bakokaka te bakokaka te bango nyonso nde baza na sila ntina na bango bakokaka te makita ati o mais sikoyo ya mabenga na monaka na makambo wana tu place oyo balingaka batya sila naye moko place alingaka mitya na ndenge akokaka na Belleville babiki akomi na motema ndenge mabe te parce que moni baacteur natiango en général totyaka baartiste bango nyonso na bamisien na bango nyonso un artiste ya bayebaka bango to tokomparaka bango na bafe ozo comprendre na bafe Belleville asalaka 4 films na mois 4 nyonso ekoti et puis nyonso esili mwana la tokoti na film asika 4 mais sila kobeta pe 2 mois tournaka neti nazoyebisa oyo exactement solo nazoyebisa oyo 2 mois akobeta pe 2 mois tournaka neti bo bavande ni bazala na ye po tuna bango ti est ce que bakamna oloba na okosa tant to oloba bela 4 ekora est ce que na okosa te bazana bakobeta pila 2 mois siko muta ndenge wana bino bozoya koluka kocompare na Belleville ndenge nini omoni fali atikela affaire etante fali akobwaka place siko pa faire ce ka abwaki fali aye susu ozo comprendre eza ba stratégie siko
un artiste bayebaka ye na bamakambo wana baevre wana parce que yo bolongo siko bolinga bokomisa sila na niveau ya Belleville ndenge nini Belleville mto obeta ba 4 films na mois moko sila betaka donc super pratiquement 2 mois de tournée. Allez-y comprendre que vous allez comparer jamais tant mon. Merci beaucoup on a Zalima Lubaya gosse di Kambala en tout cas tout qui est en chité justement ils ont dérangé un moment Mukepe parce que bien communicateur à moment Belleville là il y a des émissions de Salama qui on dirait bon ben on a bien on va tout ba il y a Mama Sila qui ndeko bino Bianca biloko mo bongo abengaki ya Gold Vibe c'est que bablo tout bo sala kana en tout cas ça choque Maman Belleville tout ça je ne sais pas est-ce que na TV bo sola raté mais na kati bo sola na bino tonde ya gola za lukuta makasi na ebité baba kuti pourquoi baka lukuta ndengwana na ebité so lukuta sala bango neni lukuta na nengo sakana te moni système ya TV za radio te mbe mputa bandango za na pe na biso za kare TV za radio te bango baza makasi na ko filmer makasi na ko copier ko enregistrer nengo mona bango wana voice père voice audio ayi na ngona TV te américain aoya lo makambo na télévision mais ya bombi yango pe ko lo bona muno non ba preuve za ma bombi après aina malo ba yemo lukuta ndongo zo mona wana ba kosa ka ndenge ba opema bakosa ndenge ba opema biso to yaki na émission moko angana molema to ba chaque jour so to na ba preuve to ya ko lo bateka na TV ke to na ba preuve to bombi te ba preuve ngoyo yango yo to te ko lakisa ba preuve wa ibuto osenga ba mama na famille bota mbongo ezate que to beta lisolo to bombi te on va donner un exemple en trop bonne te be kasi po yango na lo bien parce que eza preuve eza mission to comme le bezo bi masuka te kasi on to le bakaste eza parmi ba makambo to zo lo ba chaque jour que ba ils sont censés batika ko yako kosaka soko za la A1 akoya nango okoyoka pena zelala laksayo po ba kondima te amisi pena téléphone yoka cha micro on voit nani n'habite à son okosa on avance oyoka pena kete on voit nani mais soko monika moto akomi koloba ke atindela kanga ba voice mais azo bimisa ngote ce que journaliste pas comme on a ba journaliste ngo peka bataka net bango ba kwiti po mo net nga dikamala bona website kasi yokisa biso ngote bimisa yo tsolo ko mwata journaliste ke yokisa biso journaliste ayebisi ke yokisa biso rien avandi na yeka po esa ba jeune na bango montage ba jeune na bango poko abi question na meka ko ba yokisa biso yo ka ba te téléphone etikali téléphone ça etikali même yango te même yango te mais téléphone portable comme kilo ozo comprendre lukuta na ebisi yo ba za lukuta moko kozwa idete tant que ça na nzela ne boy na bianka ba tukutu lemso bakuta na ata kutu ya kokuleka na taboy rien kutu ya koleka na kutu boy ba place mine bo vanda ka biso to yakati boso ba kala ba ndeza la moko boy tukuta na katana mo wenze moko bona kidi bazoka mo numéro na ebisi yo père na ebisi yo TV eza radio te et puis baza na songi ya osakana te to muto azo ko kosilo makambo so muto ayaka azo kosilo makambo aza conscient que makambo bana o azo loba pona azo koseza lokuta et bon ce que so aza na ngoya solo eza nini allez-y comprendre c'est ce qu'on a za na ngoya solo même mutakala no akodi la kisango na TV facilité akola kisango parce que ya lingaka ote aoluka moyen ni ya ko détruire yo. On comprend. Alors, si on moni muta o luka moya ko détruire yo, mazo ya ko lo makambo azo la ba preuve ti. O to yebi que non boy soné za na téléphone na yi. Le temps on nga détruire yo faut la kisana ba preuve pour ba tu ba comprendre na plein que to bien ka muta lo baki. Mais tant on ya na voix na epero comprendre que ça y est. Eza bien ka. Mais tant o siko ya zo lo bango kana munoko baza na téléphone on wana sur place. Pour avanti ya na plateau wana ba benga na kina muto yo ya zo o ko yamba ye. Pas ba précision place ba okutana na nde ba retourner za na téléphone wana ba ko bimisa ngote c'est ka okosa akosa lukuta to sisat to sisiko lukuta to sisat lukuta to sisat na lukuta en tout cas pour ba lega na délivrance bango pena pour moni mayo ba des jours d'après ba tsaka Jésus ba kanyango pena ba chango pena ba brique
ba il écarté partout ba côté qui j'ai dit ba côté ba 6 jours ba clôturer ba clôturer ba côté ba 6 jours pour bazana milimo lukuta na nenga osakanati milimo mabe ya lukuta na nenga osakanati ezo réclamer ba ezo réclamer ba lukuta na yebisio ba lala ba la mukaka nango énergie na bango na yebisio imaginez batu bazaka ko la rola mukana tonga lobi asale mission na 12 heures abi belle vie kutu lesbienne ola na mamna misayo na 12 heures yo yambie aliki belle vie kutu lesbienne na 15 heures aye palanga na yambie kutu yebite kutu belle vie ndoko wela mobali na kovo abosani ke na 12 heures auto ko benga belle vie lesbienne na 15 heures aka lobi awelela mobali to si ça allez-y comprendre. Donc ma bomba peut-être quoi pour les bima boyoko. Même si on moi les bima boyoko, c'est un problème. Ma bomba peut-être les biso c'est un problème. Bah ya go là. C'est ça le miso père. Merci beaucoup Kouloutou. En tout cas moi à dire et puis son dédicace spéciale bazarazarano pembeni. Vous avez très bien en tout cas. Ouais, merci Nayo pendant lelo na ndenge pesaka invitation Nayo peu. Donc merci Nayo et puis na osengaka na famille bota moma ba consommer film. Ba consommer film o izoya parce que c'est voilà, c'est très important parce que film on a ndemute salara que moi loko kota po cousine na belle vie akabula rango na bana betike akabula rango na ba vieillard. Akabola ngona bandeko na ye oyo bayaka ko tourner na ye et on te salaka ke balongo la pauvreté na monde du cinéma. En tout cas félicitations à ba maman famille Bota na ba papa famille Bota. Donc voilà, merci pena muta agina simabili po to comme la banda na bango, c'est grâce à lui. Base à Londres Kati, je vois la maman chérie moi aussi, maman Claudine Bokatola, namoni maman José Lusadisu, namoni maman Chantal Mukendi, namoni président Jacques Naivry, maman Nangai Arlette moi en États-Unis, maman Bibi Kamba na Suisse wana, maman na Chanel Motema papa José na Londres, Mavala Muyemba na Londres wana, ce gosse di Kamba la lata qui t-shirt ba repassa bo c'est grâce à Béni Minzi la lieutenant de l'infirmière chef maman Divine di Kamba, respect naï. Voilà, merci beaucoup Kouloutou. Gosse di Kambala d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Je dis un grand merci. Infiniment exalté qui a manipulé la caméra derrière nous pour que nous ayons quand même le temps d'être vraiment dans de très bonnes qualités d'image. Je dis un grand merci beaucoup à celui qui m'accorde le souffle de vie, également la bonne santé, Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, là je resterai toujours reconnaissant parce que les opportunités de tous les jours, en tout cas, ça me surmonte, voire même ça me surpasse également aussi. En tout cas, je reste fidèle et je suis chrétien comme vous le remarquez toujours. Je dis un grand merci aussi à Gros Bébé de la Presse, la Patrona. Je dis aussi un grand merci aussi à l'assistance de Chacha. Un grand merci beaucoup aussi à Kouloutou Bab Molema pour l'assistance. Je dis aussi un grand merci à toute la famille Libota. Un grand merci aussi à cet artiste émission depuis les États-Unis, à MC Manzo Black. En tout cas, je suis ravi en tout cas d'être en contact avec vous. Je dis un grand merci aussi à mon ami Louange Cassido, jazzien canadien depuis ce Congo. Chacha, en tout cas, vous me diffamez. En tout cas, je ne fais pas ça en tout cas. Et merci beaucoup aussi à Grand Lion, boutique d'Abima et Angoma avec J. Angoma. Et un grand merci aussi à mon petit frère, un ami en tout cas aussi pour moi, Mardoché Ngoma. En tout cas, la famille Ngoma, toujours en dimanche, la famille Ngoma, toujours noble. En tout cas, on peut toujours arrêter par ces messages capitaux. Abonnez-vous massivement, mesdames et messieurs. Et surtout, n'oubliez pas de bien pouvoir activer les cloches de notification pour les nouvelles qui seront diffusées dans votre canal préféré pour que vous soyez toujours à la page. Prenez soin de vous. En tout cas, au revoir.
ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima